Yo kanti okisi moko eza kuna te, eza chambre ya sirène azalaka kuna. Sirène wana vanda, soki alinga kendo beta match. Akoti kuna sirène nda kopese ba bi. Sirène akoyebisa biolingo cha 3 bi. OK. Loko lingo cha 3 bi, au sala 2 mois, au kosala rapport sexuel était na mwasi ya mokili oyo. So ya ça fait 3 mois. Wana zolo ba non, il faut na bien ma meilleure biteur. Na 3 mois wana donc akoyeba ataza na mwasi azola na mbeti boye. Asimbeti. Ezama kamuka ke no yake panganga, nganga saleli travaux. Parce qu'on a travaux au saleli wana au PC bikila. Netinga nazaki na ba formule be. Oui, on a aussi ba formule mususu nazaki ko pesa mutu na travailler ndé maki. Na ebiso na bika kamo kendo sombela nga maki mais maki yango eza maki nini o somba maki oyo soso tango alalela ka maki atotoli ba maki mais ana ba maki mususu oyo asundolaka nde maki wana nazai ko 5 nako ebiso bon yelanga ba maki wana ta 30 wana nazoluka na créer leo ba bi oyo kotia na kati ya saison ya match wana au tia 30 bi, au tia 20 bi, au tia 10 bi, au tia 11 bi. So si ko yo ke na recherche na yo, obandi ko luka, bato bateka ba maki. Est-ce que ça na maki o so so sundola te na za na ngwa pa pesio. Est-ce que ça na maki te so so sundola ezali ba pesio. Ka bongo na bongo. Est-ce que tangu yo oye na maki wana ta 15 na ko travailler yango pa na ninga laboratoire, ça dit na bengi d'esprit. Bango ba bien bon lokola linga ma meilleure biteur il faut yana maki soka yana maki wana ayana mulangi ya whisky vin rouge ils ont représenté mulangi moko ils ont représenté mutu moko parce que vin rouge ils ont représenté makila. Ah bon? Ils ont représenté vie à mutu. So basenyo vin rouge eza mabe et soso pesa mabe. Ah bon? Liki pesa mabe. OK. Liki c'est que au kabi progéniture. Soso c'est qu'au kabi moine. Taba au kabi irresponsable. Mukolo adulte. Donc ayebisio ka symbole mais abombe dio. Mais ils article les pièges. Ils article les pièges ndenge ça mankati ya monde wana. Maintenant tango mutu wana joueur wana akoyana ba maki wana. Eza pona saison mobimba ya bima champion. Siko na 5e maki ya yena maki. Ayibika kayena nini maki. Donc na mabota na ye Alexis bana 5. François na 5. Bana 5. Tozana bana ebele na mukongo papa. Yo yebaka ke non mutu ndenge toza boye. Toko boyeta même bana 100. Ah bon? Mais oui. Donc au niveau le baké foot na mona joueur ya ba joueur baki Césani. Baki César makasi. Na pese exemple eza na kisi mususu wana eza ya bar poto. Ko kangaka poto. Mutoya lobino ngana za gardien mais na lingi batianga bité songa na poto joueur moko te autianga bi po biloko wana yela yote yango etindaka bakende kokanga banzoto protection pourtant so aza na terrain ole ke misune ba no mona poto ya mibale e mona poto ya mibale te mona ka poto normal nde pa yo monaka babani ko luka kokanga nzoto po mutu muso akoba mutu ndeni na succès buya na chance babi akazi botini na muninga a travailler ngo ta muninga wala ta botini wana pa genou ba moko genou wana bobo akoti garage ya remplacer na poste et puis ba wela ba poste wana o ka wana ni gardien penza ya danger yo wana ya gardien penza ba benga ni na terme ya sport gardien ya numéro 1 titulaire voilà au gardien titulaire. Parce que pour boto la titulaire place. Faut zalati. Pesa pe ba joueur qui na pesa pe ba joueur ba o ba yeba kanga attends azaki na magie mais ba beteli lisolo ba bi jeune wana asala biloko wana. Ah ayepe bon to solo lipe. Même si na bi bon ça va. Kende par exemple zuelanga mabele ya cimetière. Po na balle ne o mona kawana. O comme na joueur a komi mi balé na kati ya terrain bien misato.
Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Fouta bien-aimé dans les Seigneurs. Un grand merci. Nabino, ba Onions tout bozola, nabiso de partout. Tika ete nzamba Lola, amon Nabino Lola. Et Fouta bino bisika bozwami. Bonzambe, na Bonzambe, Yesu nde mosu qui se demande, il triomphe jamais. Merci. Na bande oignons tout bas la nabiso, merci na ba oignons tout bas soutenir nabiso. Là je vois les pasteurs et faits amis si à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zéré qui na filo moko ya motema bivin c'est domo depuis Londres pena maman Gisèle. Lukelo motema papa Emmanuel na boson les frères papi Kongé na Nzambe ya Lola amona yo Bonzambe na Bonzambe lo les offres bien-aimés dans les Seigneurs toujours na cadre ya pour informer bien na émission bien rien qui est la vérité bien-aimé en tout cas vous a connecté le lobe pour découvrir la vérité et bien na émission le bien-aimé après matanga après liwa il y a Emeka Mambale bien-aimé dans les joueurs à régner à sala succès makasi awarna kina RDC mobimba oya sepelisa biso mbamba lebele bien-aimé mama la kufaki kokufa na ye pasi kokufa na ye makambo bana kotambola te rien ne marché mama le akufi et na ba condition mo ya pasi to monaki pe nanyo yo abana ikoloba trop na matana na interview mo bosono m'échappe encore en tout cas bien aimé dans les plus pas ya ba joueur nyon surtout ba sala succès na serona pourquoi souka na bango ezala bien te ba kufa na ba condition mo ya bien te ba pauvre kolela lela bo mona kutu liwa ya Pascal Kalemba gardio na bana ko sepene makasi ya vita bien aimé dans les Seigneurs bon mon akindeni na kofaki moi di bomu pas bona bo akomaki na elorote kotambola makolo akomaki na monga fula donc maman compliqué bien aimé et bolanda qui témoignage na yambaki joueur au New Jack au babana ko benga ye na vita o epé arena médiateur wana bien aimé dans les Seigneurs au le loi dans les États-Unis témoignage à sala qui peut ba makambo abimisa ki na bale ba makambo ebele ba ki se ebele ezali après ba deseignons so bien aimé to yamibi le ex magicien o peke abana ko pesa ba joueur kisi ya succès ya ko tchababi amekempe kofongola biso ba réalité oke ngana yo toyebaka te na kombo ya ex magicien pasteur Jean-Marc Mutombo. Shalom papa. Shalom. Bonne santé l'homme de Dieu. Kimia nangolo na Nzambe. To sepe sunane to yambio malgré aux fatigué. Merci quand même de nous répondre à l'invitation. Amen. OK papa Jean-Marc, pesa na bandiko ba sepe no makasi mbote hein. Nazo pesa mama Godemboui la Fontaine. Kuna na côté Angleterre. Mbote mingi na Londres et nazo pesa mama Mati États-Unis mbote longo na papa Dakwa mbote na bino nyonso bino batu bolinga kabiso opesa biso toli pe bo soutenir kabiso ata na mwa muke akolia ata mwa koka zamba lola pambola bino kotoli na biso ezali kaka kito ikampiko tokanga malankolo yesu pote pai na ye ndeki mezali. Merci beaucoup papa Jean-Marc. Papa Jean-Marc, on s'est présenté non. Vous avez ex, vous avez magicien sorcier ou magicien gars? Non non. Nalobi boye. Nazalaka magicien tout court. Ah parce que bah monsieur Zaki non magicien sorcier magicien blomo ya bon. Nous avec une guitare. Magicien tout court. OK. Merci beaucoup papa Jean-Marc. Papa Jean-Marc, tu n'as pas un peu de solo. Vous avez nganga. Bandara peut repérer ça joueur magicien plutôt au bandara repérer ça joueur qui si il y a succès il y a babi il y a songa ndeko Alvin so ba bengi mutu nganga hein c'est un féticheur na fétiche tozomona kisi oyo ezana intervention ya bokoko hein fétiche hein la kisi ya bokoko et surtout ya ba africain. Quand on dit que magie blanche, parce qu'il y a magie blanche, magie rouge, magie noire. Fétiche, c'est la magie noire. Vous comprenez? C'est fétiche, c'est la magie noire. Vous comprenez? Hein? Donc magie noire, c'est ça qui si oyo, banganga, baza ko évoquer l'esprit ya bakoko, hein, ba génie ya Afrique. Parce que continent na continent, pays na pays,
eza na ba génie nango. Hein? Alors ba féticheur ba benga mingi ba génie ya ba mboka o bango ba botami o ba bengi ba koko na bango. Vous comprenez? Donc maintenant na kati ya magie blanche ba invoka ka esprit. Hein? Il y a ba mindele. Na magie blanche okoko benga ba sirène. Bilima ya mai ba sirène. Na magie blanche. Magie de l'Inde, donc magie na magie eza na domaine nango. Vous comprenez? Mais au komona ke mutu muso azanganga. Mais aza magicien, mais abandi koyekola pe kisi ya bukoko. Hein? Asangisi na magie na bukoko. Donc c'est quoi aza magicien féticheur. Vous comprenez? Parce que sur le bika yo zaki nganga. Directement on voit des féticheurs ou na bamboka na biso. Mais magicien aza obligatoirement ngangate. Moni et c'est ça. Bon, na question opposée nga. Oyo olobi pona makambo etali succès ya bal. Na bal qui se zali. Ya makasi. Même talisman. Wana siko kisi ya baminde le talisman hein. Ezali ya makasi. Eza na batu misusu ye na vie na ye a signé pacte na sirène ke ye na vie na ye akotika la ne ko bala te akozazala ne ko sala ambiance na basi mais abala mwasi atie na ndako boye légalement ezate tala la plupart ba musiciens hein tala la plupart ba musiciens okomona baza jamais na mwasi moko. Awa. Parce que bazana ba pacte. Bazana pacte. Les autres na bamba na basi. Bazana désordre, vie à désordre. Azana sirène ebisa bi omoni onde ozana. Moyi yango moni ocholo balika moko awa ndeko moko alobi tuna bato wana bazo sala musique ya mokili wana. Tuna bato wana bazo sala ba succès wana so balala kana butu. Sadi na moyi sala no nyonso lingi. Butu eza ba esprit soza na sirène eza area sirène ndio komona mutu wana azana ndaku abi moni mwasi nanga chambre kokota kate yo kanti okisi moko eza kuna te eza chambre ya sirène za kakuna sirène wana vanda soki alinga kendo beta match akoti kuna sirène ndako pese babi sirène akoyebisa biolingo cha 3 bi OK. Donc on a 3 bi au sala 2 mois au sala rapport sexuel était na moisi ya mokili oyo. So ya au ça fait 3 mois. Wana zolo ba non, il faut na bien ma meilleure biteur. Na 3 mois wana donc akoyeba ataza na moisi zola na mbeti boye. Asimbeti. Sikoyo tango ko tose loko wana tina suka. Atose loko wana tina suka. Maintenant tango ya ko kende na match sirène ndako sa ko créer les ba circonstances pour ya achabi moni wana aspect ya sirène mais ba misusu ya nango mambo ba sirène te ezama kamuka ke no ya ke panganga nganga saleli travaux ce qu'on a travaux au salele wana au PC bikila netinga nazali na ba formule be aba formule mususu nazali ko pesa mutu na travailler nde maki na episode na bika kama kendo sombela nga maki mais maki yango eza maki nini o somba maki oyo soso tango alalela ka maki atotoli ba maki mais eza na ba maki mususu oyo asundolaka nde maki wana nazali ko 5 nako episode bon yelanga ba maki wana ta 30 wana nazuluka na créer leo babi oyo kotia na kati ya saison ya match wana otia 30 bi otia 20 bi otia 10 bi otia 11 bi so siko yo ke na recherche na yo obandi koluka bato bateka ba maki est-ce que na maki o soso sundola te na za nango apa pesio est-ce que na maki te soso sundola ezali ba pesio ka bongo na bongo est-ce que tangu yo oye na maki wana ta 15 na ko travailler yango papa na ndinga laboratoire c'est-à-dire na bengi d'esprit
nabandi koyebisa bango Alvin Yeyo alinga bima meilleur buteur sikoyo bino bolobi nini bango ba bien bon lokola alinga bima meilleur buteur il faut yana maki soka yana maki wana ayana mulangi ya whisky mulangi ya whisky vin rouge ils ont représenté mulangi moko ils ont représenté mutu moko parce que vin rouge ils ont représenté makila. Ah bon? Ils ont représenté vie à mutu. So basenyo vin rouge ezamabe. Ezamabe. Soso pesa mabe. Ah bon? Liki pesa mabe. OK. Liki c'est que au kabi progéniture. Soso c'est qu'au kabi moine. Taba au kabi irresponsable. Mukolo adulte. Donc ayebisio ka c'est mode mais à bombedio. Mais ils ont article les pièges. Ils ont article les pièges ndenge ça mankati ya monde wana. Maintenant tango mutu wana joueur wana akoyana ba maki wana eza pona saison mobimba ya bima champion. Siko na senge maki ya yena maki. Aibika kaina nini maki. Ngana zui maki na travailler. Tango na travailler ici na ebise zoli ki o mela mobimba. Ukoti na munoko neto mela fufu. Ele kako. Era nenga mystique. OK. Soke leki ekoti na libomo siko na beti na libomo na bisumba papa. So bimi koto c'est ka toboli filado atie na poto. Do na poto bi ekoti. Po ekoti na munoko bimi na sima. Mobimba nango c'est que bi ekoti. Soko mbeti papa ekoti na papa ebima na sima ebimite c'est ka raté bi. Ah bon? Est-ce que vendu wapi? Etika na libomo. Et causer ba problème. Et causer ba problème. Ba problème yo kanana. OK, vas-y. Tango etika libongo. Soki ebimite etika libongo. Oyo etika liwana. Ye fois bimisango. Abimisango ndeni. Il faut appeler ça sacrifice. Ah bon? Ah oui. Ce que sacrifice en nini? Parce que koti na libumu na ye. Tobima na libumu ti. Biso bana. Tobota baka na libumu. C'est que moi na ne moko na descendance na ye. Moko atika aleki. Ah bon? Ce qu'on a ba maki wana soki yaki 20 au moins tant so abeti bongo mi balé misa to tia comme na 15 5 ebimité. Donc voilà 5 ebimité. Donc na mabota na ye Alexis bana 5. Ce qu'on soit na 5. Bana. To za na bana ebeli na mukongo papa. Yo yebaka ke non mutu ndenge to za boye. To ko boye même bana 100. Ah bon? Mais oui. Donc au lignon le baké foot na mon a joué ya ba jouer baki ces années. Baki ces makasi. Na pese exemple eza na kisi mususu wana eza ya bar poto. Ko kangaka poto. Mutu aya lobi no ngana za gardien. Mais na lingi batia ngabité. Songa na poto joueur mon côté a tia ngabi. C'est ça non, eza facile. Eza problème yo tango za na poto wana eza suyote obaluka nzoko. Po nzoko amunene trop akangi poto nyos. Vous comprenez? Donc moi mutu abeti tire vis-à-vis na gardien bopa eke mpanzi. Et tout ine nzoko ekei. Sikoyo nzoko wana oyo baluki azambiloko ya lingaka. Po nzoko liboso akana sikra za lokoso akusakana te. Eza neti mobali liboso amwasi. Maîtrise ezate. Maintenant sikoyo tango ya baluka kanzoko eza na batu misusu oye pe na terrain wana zo travailler match azotala bia gardi wa baluka nzoko ndeza boya lukasi ya baluki nzoko wana pona chebi il faut nazo akana cycle na bwa kele kutu mopanzi ya poto musika kuna ko bango mo ba jouer ba mona kango banganga na bango nde ba monaka. OK ba yo ko mona note parce que za na misu normal mais nganga no travailler kanda azotala yo za okana ochabi. Mais du gardien on a si baluki déjà nzoko. Donc on voyait au chebi ezate. Siko po nzoko wana o ya si baluki wana. Na miso boboto boyozo mona gardien. Mais aza gardien te sa komi nzoko. Nde siko ozio sombi kana cycle travaillant. Obitala eloko olia yango yo lingaka. Obwaki ngona mupanzi da terrain kuna. Ye akolanda ngo kwa kene kolia. Tanga olanda ngo kene kolia poto etikali nini vite de bien côté. Voilà pour na bar poto gardien. Donc mon gardien mususu azana mouchoir moko boy. Soit inga yamba zu mouchoir na changu mupanzi. Yo mona ngo keza mouchoir, mais ça mouchoir te. Eza esprit mobimba che wana. O eza ko empêcher tant mususu yo zoya na bali boy a déplacer poto. Poto yango yawa. Mais tant yo zoya na bali ya déplacer poto. Yo comme mona poto e komi eza awa yo comme mona nkoto.
obeti kuna joueur oza zoba azobeta ka mipanzi azobeta mipanzi poto yango liboso na ye ya beti mopanzi te misu na ye moni poto wana te emoni poto mosusu ya mibale oyo eza créé na ndenge ya bale sikoyo po biloko wana eyela yo te yango etindaka bakende kokanga banzoto protection po ntango soki aza na terrain oleke misu na ye bandomona poto ya mibale emona poto ya mibale te emonaka poto normal nde epai omonaka babandi koluka kokanga nzoto po moto mosusu akoyeba moto ndenge aza na succès boye ana chance ya babi ake azwi botini na moninga atravaille yango ntango moninga olata botini wana pa genou bamoko genou wana boyeboye akoti garage ye aremplace na poste epuis bawela baposte wana oyoka wana gardien mpenza ya danger ye wana ya gardien mpenza oyo babenga nini na terme ya sport gardien ya numéro 1 titulaire voilà au gardien titulaire parce que pour boto la titulaire place faut zalati hein yo penzo yeka bobo boto la matampi ka place na ye faut zalati merci beaucoup papa Jean-Marc Mutombo c'est que pesa pe ba joueur qui na pesa pe ba joueur ba o ba yeba kanga atanga zaki na magie be ba betele lisolo ba bi jeune wana asala biloko wana ayepe bon to solo lipe na bise na bibo ça va kende par exemple zwelanga mabele ya cimetière po na balle ne omona kawana okomona joueur akomi mibale na kati ya terrain bien misato balle bobo omoni akomi mibale siko olanda oyo be olanda oyo ozoyeba te siko olanda omona ka mutu azotataba na ye moko boye baleki ye bake bachebi le joueur abalukaka mibale na terrain abaluka ta musu misato mutu azoyenda balle kuna oh mais pas comme mibale derrière on dirait qu'il dit ba po ezolekela yo yango moni kisi ya balle ezalaka kisi ya équipe ezali pe kisi ya joueur ye moko ezali kisi ya équipe eza nani président ya équipe na comité de recherche na ye bantu mutu balandelaka ngo mais kisi ya joueur ezalaka joueur ye moko na ndenge na ye akeluka ba protection na ba makamu na ye eza ba joueur mususu ye akota ne maison te mais à travailler avec la qui équipe donc aye ne kaka boye le comité de recherche va travailler papa c'est bambobo pakola biloko bosala basali bake mais ça ba misus penza ba ba maison spécifique ya kendaka pour na succès na ye pour na kotia babi na ndenge na ye nde ba joueur muso mona tsoka chebi mususu pa tia et comme problème match est difficile baninga bazo rater ka ya tia so si voyez pas chepete mususu aza soki pe ya che mutu so abakisa te ya bandi bi liboso na simane mutu so acha biazate que papa Jean-Marc pourquoi ba joueur en plus pas sous côté au Afrique au moins ka ba ko réunion na kina bimi libana réunion sous pourquoi pour ne pas citer le nom mais oui ba jeune ba réunion ba tout ba bouger kina depuis que ba ça ba on transfert libanda ba bouger na ba on sous problème est ali bakisi na banyo bonjour les apoma ba niveau na niveau moni même ata banganga ne bazana o mona mutu mususu abeti motokisi obeti mutuki ba pesi mutukisi qui soit par exemple neti qui soit par exemple les années ya nini ya toloba na pesi exemple moko ya vie courante hein ba pesi mutu moko kisi ne ezali neti abenda neti baninga mbongo hein parce que okepanga ngamso bien masa na ye azana kisi na benda ka baninga mbongo biso stoteka na zandwa mais ya benda biso mbongo bino nazo peso anti mutu azo peso anti c'est que azana pouvoir supérieur ya oyo apesi oyo benda mbongo omoni c'est que sorcellerie africaine hein est très nuisible mais ça a un pouvoir par rapport à la puissance de Bamindele. Il faut tout avouer. Kindoki ya Mundele a la facilité à rendre visible même na moi. C'est Mundele a loka na moi a loka pe na butu. Mais en Afrique, Kindoki na biso za to loka mingi kaka na butu. Vous comprenez? Tala par exemple, batwa na so ba ke balungwe awa ba na succès. Mais tant ka bi malibanda succès za lisosté. Cela veut dire que talisman wa yakutani na ngokuna. Eza à niveau na yeti. Mais ba ope bazwa pe succès libanda kuna. Eza ba oyo azaki ne awa asai la mingi boko côté asai la tamsu ba franc-maçon
azata mosusu ba Rose Croix azata mosusu na ba Maikagi wana ozo comprendre donc aza déjà na pouvoir ya ba mindela ngo parce que tango abimi eza monde na bango bon aza na facilité à évoluer ko ya sala boko ko so abimi li ba ko sangisa te la bloba sangisa nazoloba ke omona ndeba balika mama bele même ba match na soto betaka so mona benza ke non Kacher wana alungwe awa parce que tozo ba mamba catch tozo ba mamba bal omona maintenant équipe oyo ekino beta na province siko bato ya province ba lelo bokomona ezali kama mabele ozo comprendre likamba mabele do bobeti match équipe wana eza nango danger te mais bobo gagner bo sali boy pona ni likamo ya nini ya mabele do ba girer mabele na bango bako polate bo sali nini siko ngango ayebi makambo tango zo koya na kati ya mabele wana il faut coopérer na ba chef wa mboka so ba chef wa mboka ba boyeliye il faut somba mabele wana atana ndenge mususu par exemple ba yina masangu côté bango baye baleki na balabala babengi soso ya mboka wana soso aye babwaki ele lisango tango soso wana ya mboka alie lisango wana donc bazulu pemba ndo mona babeti ba gagner mais ba somi mabele ba chef ba trahir te soso nda trahir soso nda trahir c'est une équipe voyage na banganga mais oui ah bon bon tambo d'ailleurs kutu banganga bakena nde avant comité de recherche ya équipe yango voyage avant et que ça la recherche yango quand c'est années koye bato yo kisinini bazana ngo bazana nini ba eloko basali na terrain bango parce que basali ba cérémonie na bango po bakoka kolonga po bango basali comité ya recherche ezande ya banga kisi gwanagwa muto ko souhaiter so monika muto no comité de recherche ya vita yeba que c'est muto ayebi bangange belé au comité de recherche bon na vita bien excusez nga so yo za no vita bien tenga na vita bien donc yo toi ba adversaire mais toi ma frère merci bon nazai ko baki tango yoki que comité de recherche équipe boy ce qui match sali comité un président comité de recherche asi akenda déjà akeko tala ko luka makambo za ndenge nini za ndenge ni ba ministre ba bitala tala ba miroir ba tali oh non ezabo asi ayebi atokopola tiko topotopola te tosala nini basali kisiti azoke no recherche nde banganga na bamarabu koma baganye match neti yo pe o assistant déjà que opesa équipe mokis yo mopo ye stade oyo vandi oui nasala ngo mingi na ba interscolaire parce que yango nde nga bana sala mingi nasala ngo pe na ba équipe ya minene précisément na Équateur na Mbandaka papa leki nanga azali kosala na lac Air Zaïre à l'époque parce que Air Zaïre ezaka na équipe na ye ezali na équipe na ye ebetaka bana parce que mokonsu na moni équipe yango epolaka mingi na bia na yebi bango pe baganye pe match sikoyo na sololi na moko ya ba joueur wana to bando solo ane bien to sololi na ye na biso na bi omoni yo ndenge za boye bokobeta match contre équipe moko mona mulunge équipe wana mulunge ezaki équipe ya basoda na Mbandaka donc bazalado babeta na bango pe bien mais désordre trouble bango na bi omoni équipe wana il faut bo gagner nde bayaki to baganyaka équipe wana 3-1 na 3 wana bi moko ezaki nango ya joueur a michela ine na ndenge na ye mais nga apesaka 2 il fallait to gagner 3-0 joueur wana na ndenge na ye amisombela bi na ye ndasa nini ache côté na biso pe joueur wana pe amisombeli bi na ye na ndenge na ye ache menga na pesa bango 2 nde salaki 3-1 na salaka ndenge nini na biso bango bakende bazwelanga mabele ya stade bake bazwelinga mabele ya stade tamba bapesinga mabele ya stade nazwi mabele wana na bandi ko travailler yango na ndenge prière magique na travailler na sala ndenge nini tango ba joueur ya mulunge bazonyata kaka na terrain parce qu'il fallait siko bango nde bakota na terrain bato liboso muto liboso zokota na terrain il faut comme nzoto kilo aza souplete parce que kwa mutu mo balati libanga na nzoto siko yoka événement esalama équipe babani yalbita bandi weta siffler po équipe ekota na kati ya terrain banguka be chauffement libanda mais ça mais bokota banguka chauffement libanda équipe wana siko bamoni meneni bato bazokota te biso tokota bakoti donc parce que numéro ezali kaka bao bakokota na terrain liboso bakoma kilo na te socio constata
équipe mibale ezobeta balle babeti de la sifflet mpo bakota na terrain bazohésite kokota na terrain donc bayebi ke bato baonyata makolo na terrain liboso baolata libabe nde sikoyo équipe na ngai wana résista Air Zaïre wana baza kobenga yango pepo résiste bale mulunge bakoti liboso na terrain mais ntango bakoti na terrain na bajoueur babetaka makasi donc bazofute na ndenge moko osakana te donc bakomi nzoto kilo nde batia bango mabanga na nzoto et puis bapoli omoni ke mosusu mpe bakosala baza na nzoto kilo mosusu bakosala bino keno omona bale ntango ozolanda bale boye bale ekomi bale bale kaka wana batravaille yango ekomi bale siko ntango eza liboso na yo okolanda oyo obi okolanda oyo otali bale eke boye mais bale yango wana liboso na ye yake boye kosala nini aza zoba mpenza joueur okizengi nzoka nde basaleli baji ya dédoublement ya bale donc batieli babwakeli bale ya moni bale ekomi mibale tala so moni na bajoueur omoni bajoueur azobalola bale boye abalola yango boye apres abwaki yebaki eza eloko moko asali tamba balola baloli mpenza bale bobo abwaki ebe eza eloko asali donc abaloli match te match ebaluka bwaki komona moto wana azotala bale amona ekomi ndenge mosusu akobeta bien te ona abeti bo bale ezorupe ondele bale ezoboya makolo na ye ezoboya ekokende direction ye azotindika yango mosusu omona aza joueur alobi bon ngai mpona kotia bi soki nazotire na poto nazotire eza su bale te ebaluka flèche sikoyo ntango ebaluki flèche ezoya na direction ya gardien so ayambi flèche wana seka ayambi bale mais so abangi flèche bi ekoti te ndoka wa gardien bolole mpenza skive bale asigné na flèche wana asigné ayambi eza nango bale mais ntango ezoya eza na forme ya flèche yoda tala flèche obangi mais yango nzoka eza bale ntango kobanga gardien azaki kiliba obie abangi nini wabe makambo tomona na poto yo yebi net joueur moya ayima na samusa bino série mobo soki alobi kinde na kota bona atia debi atie pd bacoup de tête oza bajoueur yango naya koyoki pa camarade na ye mo joueur alobi non tine abanda wana bango lesa net ke dernier match bobeta na ye bava transfert na atiaka bino debi oyo ayebisa banaki na atia bino de soki 3 mwasi na adai na zemzeme elongwa ya mapasa donc la réalité est belle. Et belle makasi. Donc joueur ko beta balle normalité. Ce que le but ngana simba kisité. Naza chrétien na simba kisité. Aussi ko comité de recherche on entend ko simba kiti ba cérémonie à kisi ya équipe. Oui ko tango bi ko tate. Parce que ba joueur ba on est tout bakenda. Et que ça ba cérémonie. Ba la même na ba cimetière. Boké na cimetière bolani na cimetière. Ah bon? Mais oui. Bakepe na ola musaba koko na cimetière awa penza izali kama mabele macho tunaweza to kupo eko kende te photo botola so yo oboya te donc succès eza na mambo ebele makasi et puis succès nyonso ya diable ezaka makila succès ya diable ya pamba yo fele ezaka makila soit osomba soit opesa yo moko vraiment. Peut-être que tout ça, Seigneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est tout ça. Il y a des Bibles qui n'aiment point le monde ni les choses de ce monde. Car le monde passe et sa convoitise aussi passe. Tala, et là, papa n'a pas encore été kufa, paix à son âme. Paix à son âme. Papa m'a dit que makasi. Akufia tiki villa. Bala bazo ya lopango eza ya biso. Mais il m'a dit là qui a passé. Aza susute. Ozomona. Yangwana, Bible les autres, à quoi bon pour un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. Pour bilo nous tous au monde oui, tout est dans l'histoire. Avin mon goyo rekata moto, hein? Mutumo boa convier ka veste, bien la veste on encore ils ont aussi mes formes na na récupérer. Mais ba sacrifice yo parfois ça la pose au veste. Ba jeune, ba nini yaza. Ayi bien moté. On pour na biso ba Christ ça ka sacrifice ba jeune prière. Ce qu'on a monde basacrifice ni basala po ba mapango wana po ba mituka wana batu batika la welela ngana ozwa karo wana eza bien ozwa karo wana mais sacrifice mutu ana sai pas ozwa karo wana yo yebi peut-être eza makila batu tout est vanité obeta pe di solo ya kacho peut-être ba kacha kisi oui mais on est en raté ah bon on est en raté
bakachere neti za bakachere ebele autant na kombote mais bakachere ebele bazali koya bon maître mutu oyo abeta biso ba coup de tête dans les vides ko IP patte dans les vides na bita za biloko ya Sainte Rita Sainte Rita la kasi yende pesa championne ya makamba dans les vides na kotika mutu kidiba bo pa otika ka kidiba bo vous comprenez yaka bali bakende bo bakidiba wana ya biloko makasi ya Sainte Rita. Ah bon? Maintenant ce qui est sali au bongo pas ngai na que protection nango il faut qu'on sale la Saint-Michel pentacle à Saint-Michel Michel Archange Saint-Michel les et ça que non ce qui bango bana bakidiba wana na banine simbate et simbate. Voilà, on a déjà comme ça cause ça qu'on a posé la réalité. Donc ezali par exemple catch ba koma ba bloni bakoma wana bakuyete na betu bo makila azuki oko ici kao azo la mukate atikali nyo kao tête gilette kao tête gilette nyonso wana eza biloko oyo kao tête gilette eza biloko oyo bato basalaka ngo na cadre ya nini oyo eza biloko oyo bato basalaka ngo na cadre kaka ya occultisme ya inoptisme donc bainoptize yo donc otikali kidiba bayebiso olongola bilamba olongoli bilamba otikali mutakala donc commande de loin commande de près bazocommande esprit na yo osala eloko oyo volonté na yo elingi te donc eza biloko wana nyango esalamaka. Voilà pour mieux dire. Ce qu'on est que né Babylone sous les araké, bakatier en opé ba sacrifice humain. Oui. Comment? Oui, bah ça ba sacrifice humain. Bon, c'est pour matisa pouvoir. Pour matisa pouvoir pour nous gagner ba combat. Il faut pas ça. Ba makila. Naibi katier moko abima champion ba Congo. Na pesa kan de connaître mobali. Soka zobunda bazo benga komba de connaître wana. Ah bon? Na ring oui, azo benga ya kingandi, otikinga bwendenge nini. Allez pas à Tomboki. Mon aga obeti bo rien ale. Mususu apesa mama na ye. Abenga komba mama na ye. Tamba zo bunda bozo tanga komba mama na ye, so tangi komba mama na ye bo pata usiake kawa tanga komba mama na ye bo mona lamuki. La télé mi bitumbe continuer. Donc eza monde eza très compliqué. Très compliqué dans le sens que okoko sala neti catch, okoko sala ngote sans kisi jamais. Il faut zaka na moi kisi oza moi protection pour soko zangi yango mais mutu azana ngo sakana nayo na ebi kacher moko azana renommé makasi mboka na biso bon kacher wana ye même ato zana kisi no bataminga paso chele boko boy omona nganga no kota za ye moko on ira inoptiser ye moko eti azukisi wana apesi tango ya kopesa ya esiliti abani ko beta ndengali mais oui. Merci beaucoup Papa Mutombo. Et là, ma somme vraiment prochainement. Na bandoko banani du début jusqu'à la fin. Bah, on va se retrouver à des joueurs Asima Bakis, Azali Kater. Bah, on va se retrouver dans le domaine mobile Asima Bakis. Bazanon Banganga va faire ça Bakis. Bikila. Et là, on nous colle un message. Aux ala magicien Lolo comme pasteur. Bon, tozolo balabandeko yo boye. Osimba ki biloko wana kota ba maison na pona koluka succès à mokili tout ça. Oui. Ezala nano mo okuta ina conséquence ya mabete to aussi okutani na yango. Mieux faire eza kokuta na basali ya nzambe. Kozwa biloko ba pesa ki yo wana ko pesa ngwe pa basali na nzambe. Basali na nzambe bazwi biloko wana basali ba déclaration ba tumbi yango. Après ba bondeli pona yo, pona protection na yo parce que ezala na ba retour. Kolinga tozwa kisi yo bapesa ki oli eloko batela ngo po ozwa yo moke obwaki na toilette ko sala ka erreur wana te. D'ailleurs toilette eza poste magique. Ko sala erreur wana te ke ona zoko no bwaka na toilette si lubia na ke no bwaka na mai. Tango ke obwaka na mai, mai pe eza poste magique. Au moins te mutu pasola na sirène ba yebse babi comment lettre na po bwaka ta na kamwa sous ya mai moko bo rivière moko bo. Donc na mai ba esprit bazali. Na toilette kuna chance Madeleine, madame de la toilette, yé pas ça kuna.
tant yo zubiloko wana obwaki kuna yaza muto Satan représentant Satan na makambo etali toilette représentant Satan na kati ya mai reine de la côte siko yebisanga tant yo zubiloko wana ona bwaki ona mai ona bwaki ona toilette osali eloko te zwango pesa basali na nzambe babondela pona yango kolandisa ndenge bible ezoba na kati ya acte des apôtres bazwaki biloko nyonso ya motuya ya magie balivre tout ça bakendaki kopesa epa mosali na nzambe abondelaki mpona balivre wana mpe atumbaki yango dès que batumbi deuxième opération ezali sikoyo yo yamba nkolo yesu lokola mobikisi na yo après mosali na nzambe abondela mpona yo ozala protégé mpe tambola en nouveauté de vie tambola na crainte ya nzambe. Bible lobby, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. On a première chose. Bible lobby était l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. De soko banga nzambe, nzambe tindelo ange abanda ko batela yo pote mabe mnyoso Satan a préparé na kati ya monde ya ténèbres contre yo ezoyote. Na sokeli wana nzamba lola apambola bino bolandi malamu et tango yoki makambo yo salela tolito zopesi. Merci. Merci. Votre numéro de contact, papa? Numéro nabiso ezali 084 214 64 13. 84 214 64 13. Wano bengi ozibiso ozipebiso atana WhatsApp facilement to sololi soza mutuna rotuna otuni sopelo sambo to sambeli. Merci. Merci papa Jean-Marc Mutomo. Numéro ya papa ya wana c'est beaucoup comme na WhatsApp appel normal nyonso elekaka. Merci papa d'être venu. Merci na Arnaud Kamanda za ma caméra bonzambe na bonzambe Yesu nde mo ici le mal mais toujours vous amène à la prochaine vague.